Voilà, peuple congolais de partout, ngai noko Clovis, na pusani liboso na bino, na pesi bino mbote. Na édition na biso ya mokolelo, bandeko na ye lisusu kotalisa bino ba information oyo yo congolais de partout zanango, bosenga po yeba oyo nini eza koleka na mboka na biso Congo. Tout d'abord, na kei kopesa grand merci na babone ya Congo Esengo TV pe ndeko yo zali kokende ko s'abonner yango na biete bandeko merci mingi ba na semaine passée tomoni ete ba abonné ba bakisami 2000 alors tolingi ete semaine o eleka penza semaine o eleka e bakisama plus 5000 Bo s'abonner na Congo Esengo TV. Tolingi bina semaine o eleka ya semaine passée. Alors bandeko na kei koloba boina kobanda édition na biso lelo na lycée oyo. Na français balobi ete union fait la force. Kasi na lingala balobi musapi moko esukolaka nzoto te. Swahili balobi umoja ni nguvu. Kasi na Chiluba balobi buni bumpita bulobo. E na Kingwashi balobi boye bandeko o mbali mbuda. Pona nini nalobi bongo bandeko ba Congolais de partout bolanda ngai nganoko na bino so na pusani liboso na bino eza pona fungo na bino bandeko ulala kolamuka boum 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 binomo boyebi mikolo yo nenge peuple congolais azo sila nana banoko ya FCC olimbisi nenge peuple congolais azo sila nana banoko ya FCC kolala kolamuka tomona kaka déclaration ya banoko ya FCC oh non IDPS bakeba baye bango ete tozana nini na makasi ya kopanza coalition wana ba continue bakebisi IDPS ke bango bazonga nsima te obe minaku yene mtamemili biso idéologie ya baloi ya ekotisa mboka na kaka ya lobi loi wana ekozonga nsima te loi wana il faut continuer bandeko kasi bandeko nga na koloba boye boyebi noko na ngai Vital Kamerhe, autrement dit le pacificateur, autrement dit coach Vital Kamerhe. Binomo boyebi Vital Kamerhe FCC bozoyeba Vital Kamerhe na les derniers 17 minutes ya plaidoirie na ye alobaki nini alobi naza choqué te naza pe surpris te mpo nayebi ke messe ese esalamaki. D'ailleurs, tu n'as dit déjà madame tout à l'heure là, pas loin, pas tout loin. Natonga lelo na ebisa malade madame, na sambeli na ebisi to sambeli na madame, na ebisi madame. Ngana homme d'état na yebi déjà que masolo c'est salamaki, basi basi saki yango et oyo aka 20 ans, 30 ans. Donc kende préparer bana. Yango nga na oyebisa bata FCC peuple congolais aosilisa na bino aobenga sous communauté internationale ti peuple congolais asi asalaki messe ndenge noko na nga Vital Kamerhe alobaki peuple congolais si asalaki messe asi aklotiraki asi a clôturer alobi ete FCC na kitu puissant na ye na lolendo na ye nyonso na baloi na ye soi-disant bazwa baloi
bakende kopesa ministre ya justice akoma konome ba magistrat akoma kotindaka ba magistrat na ba retraite akoma assistaka na élaboration ya budget ya pouvoir judiciaire à contrôler la Cour constitutionnelle, à récupérer prérogatives du président de la République. Ils ont raté. Or, article 219, il y a constitution, ils ont péqué ça. Na état d'urgence, bah, solo boye kota. Il y a un peuple congolais assis à salarié déjà messe, assis à salarié déjà conclusion, à salarié que to si la nana barata FCC bandeko FCC boyba nanoko ya Congo démocratique na fungo libino peuple congolais assez à salagi mes nenga noko nanga Vital Kamerhe uta ekoloba na le 17e na 17e minute na ye ya plaidoirie noko Vital Kamerhe va peser 10 minutes à bio non na c'est quand même 17 minutes. Donc yango nazo fungola bino bata FCC pena nazo fungola ba peuple congolais nenga tozolo baboye réaction ya IDPS kolala kolamuka boum 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 ekwei IDPS akwe ici FCC bobanga na bino te wana eza dada biso IDPS na tobimisi peuple ti wana eza yiba dada ba entraînement. Mais ceux qui vont retirer la loi na bino te wana ya kaka toko binisande siko au peuple. Et là kolala kolamuka boum boum la muka pe kuna ba beta bandeko pona fungola bino parenthèse bino boyebi la muka ya Muyomba Moïse Katumbi noko nanga Jean-Pierre Bemba, noko nanga Moïse Katumbi, pardon, noko nanga Adolphe Muzitu, noko nanga Fayulu Madidi, autrement dit Martin. Bino boyebi, tangu ba élection et si la après ba proclamation ba ya ba élection. Bo mona bino nyonso lamuka ekenda mutu na mutu akoma na langage na ye. Mutu na mutu akoma na langage na ye Jean-Pierre Bemba akoma olobanini ye opposition républicaine. Muyomba Moïse Katumbi ye kuna opposition républicaine. Moïse Katumbi na noko na ye Fayulu vérité désir. Mais les loyo la muka na monene nango na nguya nango pe na makasi na bango nyonso basangisi yango balobi bango baza simande ya peuple congolais bango tout langage moko lelo balobi FCC minaku na ba loi na bino bo retire yango bango ba ko tolérer yango te soki bo et d'ailleurs bayebisi na peuple congolais bazala d'ailleurs bozo se souvenir peuple congolais Martin Fayulu alobaka tamba bengisaka ye na nini na justice alobaka nini alobaka te peuple congolais bo garder ka moto wana donc neza na moto wana ezali alors lamuka balobi babi mot d'ordre kalate zo pesama modo dezo pesama po balobi ke lamuka babi bango pe baza sima ya peuple et to lamuka bo pum 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 ba magistrat ba beta maman na contre-attaque ya Manchester United contre Manchester City au peuple Guardiola lela ka bandeko botuna ngani ba magistrat ba sangani na monene na bango na ba syndicat na bango tout babima na nini na assemblée générale babimisa bobele liloba moko o ekoya eya bakotika ngo bongo te
ba loi ya minaku na sakata eleka ba koki kotika ngote peuple congolais bomoni ndenga na ebisa bino union fait la force bomoni ndenga na ebisa bino peuple congolais conscience collective ya congolais ekosilisa makambo oyo peuple congolais na lobaki na communauté internationale ata soki bobengi bango bakoya te basi bayebisa biso tosilisa ngo peuple congolais faut tosilisa masolo faut tosilisa ngo ya biso moko yango peuple congolais de partout tomoni Kinshasa batelemi tomoni Lubumbashi batelemi tomoni na Kasai batelemi bandeko ebongo na Bandundu ebongo Bakongo ebongo na Maniema ebongo na Équateur ebongo na Sankuru bandeko totelema Kongo mobimba soki tosilisi masolo oyo ya baloi ya kaka bandeko no bakongolais de partout bondimelanga ata insécurité ya este ekokima yango mpo bayebi ke bakongolais bakomi ini bondimela ngai unité ya congolais ekosilisa insécurité ya este na bandeli lisusu unité ya congolais ekosilisa insécurité ya este ndenge moko mpe tokosilisa masolo FCC tomona bango lisusu te ndenge moko mpe tokosilisa insécurité ya este biso moko bacongolais mais wana esengi nde unité yango peuple congolais de partout bima na nzela peuple congolais bima tambola landa exemple ya peuple américain nde basalaki babima presque partout babima ebele lelo yo monde entier bazo respecter mouvement wana ya ba noir peuple congolais bondimela ngai kasi kokol tokende pai tozonge pai tomoni na ba leader oyo tobengi ba leader d'opinion tozomona bino te tozomona kaka Kofi Olomide azobima azokoloba me Werason ba JB ba Félix Wazekwa ba professeur y a des universités campus inilu pe bongo na bongo bino pe bandeko bobima bosala ba déclaration tosilisa ngo na opesa mino exemple moko parce leader d'opinion aza très important pour na kati ya mboka na Angleterre mwana oyo babengi Rashford je pense na Congo démocratique batutu 90% ya population bolandaka football Manchester United ana joueur moko komo na ye Rashford wana aneka na 21 na bandeko agent na ye aza voisin na ngai topesa na ba ai ba how are you na répété agent ya Rashford a voisin na ngai alors Rashford akomela na 21 ans pona kotalisa bino importance ya ba leader d'opinion importance ya ba star na mboka ezaka ate kobina ezaka ate kokuluka eza pe ko-contribuer na ezaleli ya ba congolais Rashford akomela gouvernement na central kino bo pesa il faut gouvernement ça là le tout possible que bana oyo ya moins de 7 ans bazwaka biloko ya ofele ezala tangu baza na kati ya vacances bandeko tomona na télévision Anissa Baote mwasi ya pembe mwasi azozongisa mibali esengo ya olinga basi ya pembe Anissa Baote akocontredire nga te na London na mobali na ye Bivens bakocontredire nga te parce que Angleterre mobimba bamoni premier ministre abimi alobi ke non voilà Rashford alobi te akomeli biso topesa bana ya moins de 7 ans
biloko kolia ya ofele, autrement dit for free. Bandeko ba Congolais yango nazo talisa bino ba leader d'opinion, bino ba star. Exemple oyo boza nango bosengeli nango pona peuple na bino etelema. Il faut botelema bopesa maloba bandeko. Ngai noko na bino na ofungola bino maloba na bino eza important. Peuple congolais, ba leader d'opinion, ba professeur, pe bongo na bongo. Soki totali ba noko ya ba magistrat. Ba magistrat si ba telemi ba lobby. Ba lobby ete ba otika makamwana eleka te ba loi ya kaka eleka na mboka te. Ba boyi yango. Tozo sela bino ba leader d'opinion. Alors bandeko pona édition oyo analyse suki wana ndena kei kopesa un grand merci na babone na biso nyonso ya Congo SMO TV. Bo s'abonner ndenge na baki na bandeli. Semaine oyo na lingi bo sala record koleka semaine passée tozaki na plus 2000 abonnés. Mais semaine oyo bandeko bo partager ba vidéo ya Congo SMO TV tozana plus de 5000 abonnés bandeko. Nde ngana bino to suki wana to kutani na édition ekoya. Ciao.